Oui, balandi ya mayo dino de Bundes TV te représenter bino émission na biso ya lelo. Alors ezali programme kitoko. Alors suivez. Mayo dino de Bundes TV te lisusu pona ko éclaircir bino makambo ya Soeur na biso ZaWaDI. Alors Soeur ZaWaDI ye moko a expliqué na monoko na ye vraiment comment les choses sont passées. Alors Soeur na biso makambo azoloba vraiment ba congolaise ba yebi koloba te. Comment expliquer que yo osali ba relation na yo na Mike Tyson. Alors ko éclaircir makambo na ndenge moko ya bien te. Alors Soeur vraiment on est désolé. Alors suivez Soeur ZaWaDI avec ces problèmes. Allez. You see this is studio Tokenaki na we started shooting studio session at 1 a.m. Okay, studio to see na ba 5 na because we will bring around 5 a.m. Ici, dans to see na ni studio session wana. To salaki batu misaki. Donc ezaki nga Soeur na ye na batu mi na producteur. Producteur wana. Après ça on to see ici. Abali kotika mutu na ndaku na bango. Tango and deja oyebi nani the situation in Kinshasa, you can't be outside of the house by 11 oyebi. Me azaki he had that power to walk. Apesa ba nani ba soda ba police apesa bango ka moi quelque chose aleki na ye. Yangwana atambisaki alors akei atiki producer wana ndako na bango Ekomeli tour ya Soeur na ye. Alingaki akende atika Soeur na ye na ndaku. Soeur na ye alobite yo kende otika ZaWaDI nanu après okotika nga pona oyo mutu moko te akufongola nga porte oyoki naza mutu te akufongola nga porte déjà it's too late alobi okay akei atiki nga na ndaku na koti ye akei azongi na ye akei kotika Soeur na ye oyoki mama tango akendaki déjà nga nazomi bongisa nakota ambe tunalala na yoki telefone tidididin allo na yami telefone na lobi allo atuninga olali na lobi te na lali na te okay alobi nazo ya kozwa yo na telefone alobi nazo ya kozwa yo buzoba nanga na ndimi wi buzoba nanga na ya na tunaki tozo kende wapi na oyo kosala nini nyoso tuna kite na loba kaka okay na telefone aye azwinga. Already we were going around 6 a.m. Okay. Aye azwinga na koti na voiture mbule za konoka tokei abani kotambisa. Ngane bakite tozo kende wapi kosala nini? Nyeso tu na ibakite. Tango abani okumba voiture. Aizo aisinga na bana kusimba ye patu na fiba ye pa ngopo na lang. I'm just gonna be honest na koloba nenge aisinga na sala nini na fiba ye. Eloko na ye. Na sala kinyoso tu. I'm sorry. I'm going to be honest. Na salaki nyoso oya za ko yetsanga. Na wana déjà na comprendre nini tozo kene ko sala oyoki. Na ndenge na komaki na ndako na wana zaki the second time na komi na ndako wana. Tango to komi na ndako na ye tokei ameninga ti na chambre na ye. Azaki na ba chambre mosusu ya ba visiteur nyoso wana tu ameninga ti na chambre na ye. Aibisinga ni bongisa. I'm being honest. Soki nazoko sa nala mkate na bana na lapi de kola bana nga na koti na chambre aibisinga mi bongisa na koti na douche na mi bongisi. Alors après to silisi ayebi ayaki to brosser mino. I'm being honest, to brosser mino to silisi to koti na mbetu to koti na mbetu ne to kota ki na mbetu ikambo like so sorry guys, I'm just gonna be honest. Ikambo bandi I ekomaki na moko afosakinga to sala nini likambo na ndenge ya sima na place ya normalité. Oui. Nazaki d'accord que to kosala ngo na ndenge ya normal. Oui, I'm taking that I'm taking responsibility for that. Nazaki d'accord que na ebi likambo tozoki ne kosala na wana déjà tango azali sangana sala yi makambo. Tina ndenge na kota ki na mbetu tosali makambo tosala ki koboana
tango koma ki tour abandi ko nani it's a salité, donc it's something that is just disgusting. Donc it's just disgusting. It sounds just disgusting. To zaki na mbetu to sisi ko sala ngo na ndenga normal afosenga na zoloba na lobaki na lobby boy afosenga ko sala ngo na ndenga sima na zoganga na mbetu na bali ko I started moving na zo shake na bali ko ningana na mbetu, please stop, na zoganga na zolela, please stop, you're hurting me. Ozoto kisanga alobi auto utiliser nini vaseline na lapi likolo ya bana nanga ebisinga to utiliser nini vaseline na lobite, you're hurting me, please stop. He did not stop, he continued. Okay, yango wana ti until I saw na bimaki makila, oui na bimaki mwa makila e bimaki pona nini. Okay, maybe that's why. Ti na atana tango tozali kosala nani wana tozali kosala ekobo na nenga normal akuzwaki soy na ye afose azoyi bizamana fongola monoko anamela soy na ye na boy afose ango, donc and he spit it in my mouth. Oyoki tango na boyaki komela soy na ye, he spit it in my mouth. Now I'm not even lying, there's no reason for me to lie about this. Ti then denge nani Mike, oh yes no tango tata wana aya nandaku azoto nanga ba question aya ezalaki kaka mbala liboso te ayaki na butu pe azongi na mo na tongo azoto nanga ba question. Okay, before I even go in the car, tangu makambo wana ba boss his boss bayoka ki lisolo aye na ndaku na butu ayebisinga mama Zawadi mutu moko boye akobenga mwasi moko boye akobenga yo na telefone na lingi oloba boye isaye na donc nazo balutate yebisa ye ke yo zaka kafa nanga ezalaki mbala oyaka kananda kunanga once and ezalaki kaka journée wana nga na invitaki yo boya pona dina yebisa ye boye ke yo ozalaki fan olingaka nga trop nyonso wana tu alingaki nasala nini nayebisa mwasi nayebite na telefone oyoki ye moko ayebisanga aye apesinga maloba oyo nakoloba na telefone avec mwasi wana nayebite mwasi ezalaki mwasi ya wapi azalaki nani. Tango babengaki nga nazaki akulala deja nazalaki bango nazalaki oui I was going to do oyo ayebisaki nga na sala oui buzoba nazalaki prêt it's not to protect him na yobaki because it's my fault. Video wana ekomi epa ya nani ya boss na ye ezaki na yobaki mapepo ezaki faute na oui na filmaki ata soki azokisaki nga mais na yebaki ke video na tindeli mutu ako protect his na koba lingala oh na yebi très bien te that person was going to protect the video. That killer video wana na ndenge video wana ekomaki epa ya batu ya tata wana yepe azalaki nango na batu na ye bazalaki na biso ki afosaki nga tosala na ekoko wana na place ya normal te. I was not going to film. I was not going to film. Yeah. I got scared. Oui, madame, il y a maillot du nom de Bundesliga. Vous avez dit que l'anda pokendenge ezalaki. Alors, Soeur ZaWaDI est moko expliqué ma nyonso ndenge pasaki na faire Mike Tyson, you know what I'm saying. So vraiment, on est vraiment désolé pour ça, vraiment, nos sœurs. Vraiment, boye ba eloko bolingo sala parce que naïbi que Soeur ZaWaDI azalina mobile mo baza génial, aza boga. Alors naïbi te ba sœur na biso bazo luka nini. Ozana ndako ya libala no ya kitoko, jeune moko ya impeccable, neti ba maillot du nom de Bundesliga. Bino mo bomoni, le jeune homme en question, il est très cool. Alors naïbi te so bozo luka nini, ke iko sala ba featuring, ke ko baluka so na Mike. Alors vraiment il fait ce qui te côté. Alors vraiment na kopesa bino conseil que on va éviter ba biloko wana parce que nzambe azobeta ba du film. Na yebisaki bino dès le début na vie tous ces pays ici-bas, Dieu est tenté de voir comment les choses vont couler ces derniers temps. Alors nyonso wana bozomona que nzambe azotamiser batu. Alors pour que aye banani azaya ye na azaya yete. Biso ba maillot du nom de Bundesliga comme to komiko ndenge to komo pesa bino ba conseil ezaki nzambe ye moko alingi biso ke to sala to pesa bino ba conseil boko ka ko changer. Alors boko ko sala biloko malamu parce que ye moko akoya azwa ba oyo ya ye parce que ezate ke to sala ba buzoba wana et puis pour la sala ba na public. Alors vraiment c'est regrettable.
Mike, conseil, zongela nzambe. Ba frère nyonso na ba pasteur nyonso bazosa ba biloko moko ezalaka te, alors bozongela nzambe parce que le temps est mauvais. Ceux qui vont continuer dans la bêtise, wana, nzambe akobeta bino film et kokoma liwa. Merci. Ezalaki ya bino mayo du nom de Bundes TV, alors pour s'abonner pour regarder.